Mbote bandeko, kombo na ngai eza Mikael Masa, yengi keno. Lelo naza na mateya mpona bino. Nateyaka mingi na lingala te, lingala na ngai mpe eza bien mpenza te. Ndenge mpe nateyaka mingi na lingala te, lingala na nga ifo ozala mpenza na patience mpona kocomprendre makambo mpe oyo koteyama awa. Eza mpe makambo ya molimo nangoti bulo, me ezali molimo moto oyebisanga ke nateya mwa moke, surtout na lingala ba mateya ebele ezozanga mpenza. Bon, biso tongo koexplike le diable, tolingi ko expose tolingi kolakisa mokili soki ye aza nani, ye na bana na ye. Bon, banani moto baza bana ya diable? Mpona bato ebele bakanisaka ke ezali black ntango biso tozoloba ke le diable existe. Yango wana na mokili biso tobengaka ye diablo, basusu babengaka ye Belzebub, o le dragon, o Léviathan, Satan. Me kombo na ye oyo bana na ye babengaka ye ezali Lucifer. Lucifer bango basalaka na butu mingi na butu, ndenge mpe bakoko na biso na ntango ya kala baza kosala bapriere na bango na butu. Bato ebele ntango bazotanga Bible bazotanga yango superficiel, likolo neti livre. Me atako toye moko Yesu azalaki koloba ke basekre nyonso eza mpona moto nyonso te. Kanga ngo Daniel mpona na ntango nango bato mayele bango nde moto bakokomprendre mpona nini basalaka na butu. Na butu ezali ntango oyo biloko ya mabe ebele esalamaka. Yango wana bango bayebi mpe basekle ya butu. Ntango bana Nzambe bazali kolala, bango bazali kosala. Normalement, nalobaki yango deja, ntango basanza ezobima na butu, bakoko na biso mpe bazalaki kosala ba ritual, bazosala spiritualité, mpo bayebaki ke nyonso oyo ezosalama na butu na ntongo ekomonana. Donc eloko mpe bato ebele bayebaka te, bato ebele bakufaka na butu. Makambo ebele esalamaka na butu. Ndenge nini lelo na christianisme bakoka koteya yango te ke butu ezali très nécessaire. Mpona na butu soki o expose, o soigner, ntango osali makambo ya Nzambe na butu, ozoboma bamisala ya Satana na bana na ye. Ozoyede bato, ozobikisa bato ebele na mokili mobimba. Bato ebele bayeba yango te. Yango wana bapesa biso bamisala ebele. Yango wana batia biso en charge mpona biso tozala na tante ya kozongela bizaleli na biso ya kala oyo bakoko na biso ntango bawutaki ba Ekipita.
ntango bazalaki kosala basacrifice sacré oyo tata nzambe alingaki. Eloko ya sacrifice mpe ezali très nécessaire. Bakretien bandimelaka lisusu basacrifice te oyo yesu moto akufela bango yango wana pas de sacrifice. Donc ezali très très dur mpona ntango ozo comprendre spiritualité oyeba ke tata nzambe alingaka sacrifice, le diable mpe alingaka sacrifice mpona eza makambo molimo. Wana mokolo mosusu sikoyo bayaya bapapa bamama baleki ndenge nini biso tolalaka na balere wana ntango bango bazosala yango wana tozwaka babénéfice te mpona biso tolalaka na biso bapongi na biso neti bamboka lokola Congo. Biso toyeba soki totali bien ezali na besoin ya sacrifice ya liberté ete baliberté wana oyo bakofi oyo bafere bayembaka toloba mpenza liberté ya solo surtout Mobutu ateka Congo. Congo ezalaka na maboko ya diable na mai ya Congo wana Congo river fleuve Congo 6 dragons bavandelaka yango. Mokolo nini tokofongola baporte mpona bamolimo ya tata nzambe eya lisusu kosalela biso ifo toyeba ke ntango moto azoloba ke le diable n'insiste pas oyo aza athéiste andimelaka nzambe te oyo alindimelaka satana te moto wana aza deja moto oyo bazwa mpona na mokili oyo eza kaka na 2 mètres le diable na tata nzambe. Sikoyo ye moko tata nzambe apesa le diable le autorité ya mokili oyo ntango moto mpe azoloba ke oyo mokili oyo eza tata nzambe azokosa bayesu baya baeli baya bamasa baya baloba yango très bien bamona yango yesu aloba soki mokili oyo yango ezala ya ngai baange na ngai bayango bunda mpo na ngai alobi ke maître nzambe ya mokili oyo ye nde moto akotinda sikoyo na bana na ye yango wana bozomona ke bango baza na babénéfice koleka biso. Baeli bamona makambo na bango tata nzambe apesi bango mosala ya kokende koboma baroi me nsima yango balobi me tata nzambe ndenge nini nga kaka ndenge eza boye bakoya koboma nga mpe mpona mokili oyo makambo nazomona nakanisaki ke soki nabomi bango esili me baolanda nga kaka nzambe azwa ye mpona amoni ke mosala na ye ifo esila awa. Il faut bien comprendre ntango moto azonéglige maloba ya nzambe ezali mpona aza deja na kati ya makambo mosusu. Bato entourage na bino bato oyo batambolaka na bino eske balingaka maloba ya nzambe ou bien balingaka maloba ya nzambe oyo bango balingaka koyoka? Eske oyo ya solo bandimaka yango? Ntango ozomona moto deja azondima te oyo ya kinkulu makambo oyo ya kati olakisa deja aza na kati na makambo mosusu. Bitumba na biso ebandaka na libumu ya mama eya te ke ntango ozokola ozalaki na vie moko ya mwa bien mwa stable eloko moko esalami ebandi koloba ke
nazalaki na nga bien, sikoyo nde nakomi mabe, makambo ezotambola lisusu te. Non, bitumba ebandi kaka basikoyo. Non, bitumba ya motu ya mwana nzambe ebandaka na libumu ya mama. Avant kuta obotama, badiacre ya nzambe, badiacre ya satana bayebaka yango deja. Neti Moïse avant abotama bayebaki deja ke mwana moko akobotama. Yango wana Faraon atindaki baboma bana nyonso na Egypte. Yesu avant abotama étoile ebimaki, non? Epai ye moko Hérode alobi na banganga na ye baprofete na ye balobi eloko moko ezoya kuna efo toboma ye. Yango wana bakimaki na baegypte kobosana parti oyo te. Donc ezali mpe différent te na yo na ngai na motu nyonso na mokili oyo. Donc avant motu nyonso aya na mokili ya mwinda, efo nanu asalama na mokili ya moyindo. Bato oyo bakanisaki moyindo eza mabe. Mpana ngai soki na kobango kozwa mpenza temps na bango koexplike bino ke moyindo ezali oyo couleur oyo oza yango ezali création ya makambo nyonso oyo eza na mokili oyo. Moyindo eza lokola pembe te. Yango olakisa ntango bazoforme yo les mêmes choses ndenge nayebisaki bino deja na ya kosambela na butu, eloko oyo osala na butu nsima ya koya na ntongo. Les mêmes choses ntango bazoforme yo mpa baange na libumu ya mare na moyindo, ndenge mpe makanisi eza na moyindo. Mpona makanisi okozwa yango te, okokanga yango te, eza na moyindo. Nsima yango obandi kosala bakar, nsima yango obandi kosala batelevizio, obandi kosala baavion, obandi kosala makambo ebele ebandaka na moyindo. Donc moyindo eza couleur te. Moyindo eza création ya bacouleur nyonso, ezali fondation. Yango wana papa tata nzambe oyo Yesu babiloko bato oyo nyonso oyo baza na kote ya tata nzambe baza bayindo. Yango wana yo oza moyindo. Sikoyo bato banganga ya diable avant kuta obotama batalaka basi bayebi deja motu oyo aza kati wana soki aza nani, soki aza moko na bango ou bien soki aza mwana ya tata nzambe. Mwana ya tata nzambe azalaka na baelembo différent ke oyo ya satana. Ok? Yango wana bitumba na yo ebanda lelo te, ebanda na libumu ya mare. Biso ifo toyeba basekele ya diable mpona koyeba nzambe bien, mpona koyeba mokili bien, bato bien, mpona biso moko tomiyeba soki biso tozali banani. Bato oyo baza pembeni na biso, notre entourage, bato oyo tozomema, oyo baotambola na biso, oyo tozovivre na bango, oyo tobala, bamilimo wana oyo baza na bapembeni na biso, eza bamilimo ya bien ou bien ya mabe. Mpona omoni nzete soki ekwesi pome wana ekozala mosika te ya nzete. Yango olakisa banani moto baza pembeni na yo. Bango nini moto bakosala mabe mpa na yo. Bon, toyebi ke le diable aza invisible, amonanaka te. Lokola tata nzambe mpe amonanaka te. Mais la vérité eza ke azali, le diable aza na bana. Bana mpenza oyo babotamaka deja na bilembo ya satana.
tobosana mpe te baange oyo bakita oyo mpe baza komibotama na nsima ya mwasi. Donc le diable abomaka bana ya Nzambe avant kutu babotama. On est à premier étage. Bon, premier eloko oyo nakoyebisa bino soki bongo monake mabe ezokota na bino yo ezali mutu makanisi pensamento. Bato mosusu bakanzaka ke ifuna okende kaka pa nganga mpona kokoma sataniste, mpona koteka ame na nga, mpona kokoma sorcière. Non. Ebandaka na mutu eke na motema nyonso wana ekoki kotekisa yo epa le diable mpona ye amolimo. Ntango yo ozobanda na makanisi na yo koloba ke olingi eloko mingimingi eloko yo olingaka obien oyo oza nango besoin. Ntango par exemple oza na nzala oliaka bien te, ozosouffrir na bolingo, ozosouffrir na bamisala oyo ozosala, ozosouffrir na mboka oyo ozali, mambongo eza te, ozosouffrir na famille oyo obotama, ocomprendre. Mpona mokili eza deja ya le diable e bato ya mokili baza na bango bien te. Epai obengi ye automatiquement. Yango wana motu nyonso na mokili oyo soki asosola vi na ye ayebi le diable, ayebi ndenge diable asala makambo ebele na vi na ye, makambo bien te. Diable asala kaka makambo bien mpa bana na ye, bana na ye mpe basouffraka na ndenge na bango, me wana eza histoire ya lelo te. Le diable aza complètement mabe. Gloire wana oyo bapesaka ye azalaka nango lisusu te. Pouvoir wana mpona ye azalaki donc spécial par rapport baange mosusu. Ye nde moto azalaki kobatela mibeko ya Nzambe. Ok, ye nde moto azalaki kosimba mibeko ya Nzambe. Me haine esalaki ye mpona amonaki ke ntango Nzambe asali moto mpona ye azalaki kuna wuta ebandeli amonaki nyonso. Ntango Nzambe asali motu me eloko mosusu mpe esalaki ye ezali mpona alekaki baange nyonso na bote. Donc oyo bato balobaka bogos nyonso wana esalaki ke asala rébellion contre Tata Nzambe. Sikoyo nyonso oyo Tata Nzambe asalaka abebisaka yango kaka boye te. Bato ebele balobaka kotunaka sikoyo mpona nini Tata Nzambe abomaki diable te asilisaki mbala moko? Jamais. Il faut comprendre création nana te yango awa te ekoteyama. Il faut comprendre Tata Nzambe. Soki Tata Nzambe alingi kosilisa diable ntango
akosaki bato oyo ya liboso oyo bazalaki nzambe ya mokili oyo epai Satan azovanda sikoyo comme nzambe. Nzambe jamais akokaki kosilisa Satana mpona alakisaka ye alingi bato balinga ye na voie normale, mpona apesa bango eloko oyo baange baza nango te, apesa bango pouvoir ya kochoisir ya kopona. Donc baza lokola nzambe. Ange ifo asala makambo nyonso oyo nzambe alingi. Me mutu aza nzambe na ndenge na ye ke akoki kopona soki akosala yango obi na kosala yango te. Bahaine wana nyonso bana diable bango nyonso bamoni yango balobi donc oloba yango clair ndenge nini bato oyo bakoki kosala bakosala sexe donc vie différent ke baange nyonso wana bahaine wana nyonso bamona rébellion ebandi. Sikoyo bitumba oyo ezalaki na likolo eza lisusu na likolo te, babunda mpenza ale bitumba yango sikoyo ekomi na kati ya motu, bapesa diable pouvoir oyo ye alingaki mpona adevie oyo bazali ya ye, mpona nzambe alakisaka ye na kati na ye mabe eza te, ke haine wana oyo ye azwaki mpona koya na rébellion wana ya donc ya kokoma lokola nzambe ke ye nde akoki kokoma lokola nzambe, akoma mpe nzambe awa na se. Bato ya eglize balingaka koloba makambo oyo nyonso te mpona bango nzambe moto atindaka nyonso eza nango ya solo te, sino te mabe na mokili oyo yango ozala te. Elingi kolakisa mpe te ke nzambe aza capable te ya kosilisa mabe, me nzambe aza na ordre, nsima eloko nyonso na mokili oyo eza molimo oyo ewuta mpa na ye. Donc makambo mosusu naza makambo ebele ya koloba mpona tokota na monde spirituel ya création ou bien ya oyo ya to expose Lucifer na makambo oyo eza nécessaire ya koyeba ndenge nini bakita na bana na ye na sens ke toloba ndenge nini donc na sens ke badémon ndenge bakoma bato, me tokontinue nano awa. Donc ntango oza na makanisi buzangi ekoteli yo ou bien bahaine ou bien omoni eloko moko mpa moto yo mpe olingi yango biloko wana nyonso bamakanisi wana donc ezali deja makanisi oyo bengaka bamilimo mabe. Yango wana souffrance ezali ya nzambe te, souffrance soki ye ezali mpona nzambe yango olakisa yo eloko, nzambe alingi kolakisa yo
ke yo moko omiyeba nanu ou bien yo moko oyeba ye azongolakisa yo ke aza na besoin na yo olakisa direction na yo oyo ozokende mpa na ye okóma mwana na ye. Me mingimingi souffrance oyo neti oyo ya baafrike ou bien ya bato oyo baza pauvreté ezali ya diable, ezali démoniaque. Donc diable moto alingaka bato bazala pauvre. Mpona mwana nzambe soki botangi bible abraham azalaki bapauvre te, salomon, david, job. Donc eza na ni mutu moko te oyo azala pauvre soki nini oyo bakufa pauvre toyebi bango nsima yango na mokili spirituel nzambe amatisa bango na sens moko donc bango oyeba kutu te ata kutu basimon ntoko basimon kimbangu bazala kozanga lipa te. Nzambe bana na ye apesa bango oyo ekoki. Mais ki pauvreté oyo eza na baeglise bato oyo bazaki na eglise mpona nzambe akopesa biso ki pauvreté wana ni prophète moko oyo azalaki na mokili badisciple na ye te bato oyo bazali kotambola na bango te bazali kosouffrir boye te mpona nzambe aza ordre ayebi ki pauvreté ekobenga diable. Yesu atuna badisciple na ye so nini eza kozanga bino baloba eloko moko te. Ye nayebisaki bino ke mobutu ateka Congo nsima yango toza na donc 80% ya bato aza na mondele aza na motu mwindu 80% ya bato baza bana diable 80%. Donc so otangi moko mibale moko na bango aza moto diable moko mibale moko na bango aza moto diable. Yango neti nzambe alobi ntango moko na mibale bazoya nazwi moko mosusu nazwaki oyo na famille na biso ndoki ezalaka te bakosi moni. Donc eloko nango loba awa ezali ntango ebandi na motu na yo par exemple makanisi ya mbongo kaka na makanisi ya mbongo mpona souffrance surtout donc ntango ozomona solution te donc na bapasi wana omona bato ebele na mutu na bango deja makanisi ya mabe ekotaka ntango makanisi ya mabe ekoti diable ayaka pembeni nzambe azozela nanu nzambe apesa diable makasi ya komanipule bato aloba sala oyo bakokende na yo bakende me kosala nyonso te yo olingi eza na makambo mosusu oyo nzambe azalaka en charge surtout soki obotama na famille moko oyo basambelaka deja oyo deja baza baponami mpona ebele ata kuta akendeke eglise ata kuta asambelaka ndenge nini azosala ba jeune de prière soki nini. Donc soki oza moponami te na mokili oyo bosana na yo deja bosana sikoyo bamosusu wana ata kuta akendeke eglise ata kuta alakisaka alobaka makambo ya nzambe ata kutu aza soki moto ya nzela soki nini soki amoni moto aza moponami
ya jamais bakoyokana. Na mokili signor oyo balobaka ke c'est vrai ke ozosala na bato, bokozala bacamarade, osolaka na bato, obe obalaka oto moto bokosola na ye makambo ebele, mais ntango ekomi na makambo ya Nzambe, okomprendre lisusu bato wana te. Mpona omona mpe nzela oyo bakendeki, balandaka kaka eloko moko oyo eza na motu na bango: mbongo, succès, eloko moko me yo oza na yo, omona mpenza yo oza na yo na mokili oyo te. Mais ifo tozalaka mpenza bato oyo ya mokili oyo te, mais lokola baserpent, donc lokola nyoka, mais na kati na biso tozali bapomba ya pembe. Donc mayele eza très nécessaire, boyebi ezozanga, koyeba yango nde eloko oyo ezozanga bana Nzambe. Donc baponami baza te, baza ebele te, mais bato ebele babengama. Yango wana omonaka mpe ke mateya ya Nzambe ezoya kaka na lentement, ezoya malembe. Ti ntango ekokoma nango ekokoma, mais ezoya mpenza malembe. Nzambe deja asopi baverité ebele na mokili oyo. Donc omona kaka motu mpona alingaki mbongo akoti na situation moko boye, donc incroyable. Akende kaka boye toilette, amoni bambongo na kati ya toilette. Atala kaka boye na se na nzela, amoni portefeuille oyo ezopesa bambongo, bacarton rouge. Atala kaka boye bacamarade babengisi ye: oh, yo oyebi te okokoma nango, okoki koteka banzoto na yo. Otala kaka boye, bacamarade, yo mpe mobali teka nzoto, okokoma star, okokoma nani, tokomatisa yo kobanga te. Otala kaka boye olali, ale okoti na monde pandamium, boum, na se ya mai, okanisaka mai. Otala kaka boye barivière, bam, okoti place moko boye na ndoto. Donc bayambi oyo mpa basirène, mpa bamami wata, mpa bavalcure. Ale sine pape bakosikosi yo mpona souffrance, bazwi yo na pete, yango wana tolobaka ndoki zoba. Basombi oyo donc na eloko moko ezanga ntina te. Yango olakisa te ke moto nyonso oyo asala pacte na diable aza moto ya mbongo, mais baza na babénéfice na bango mpona oyo eza mokili ya Nzambe te, eza mokili ya Nzambe te. Nzambe moto asala mokili, mais molimo oyo ezotambola na mokili oyo eza Nzambe te. Jean-Baptiste aloba na ntango oyo tina ntango oyo biso tokokende, royaume ya Nzambe, donc ndako ya Nzambe, donc mokili eza maboko ya Nzambe te. Moto oyo atangaka Bible ayebi bapassage wana nyonso. Mpona motu oyo aza zoba oyo aloba wana eza buzoba, ntango paster azoloba eza mokili ya Nzambe. Non, ngai moko naza moto ya normal te. Ngai moko nayebi ndenge biso toya awa moko na moko mpona asala eloko awa na mokili, ndenge ozomona mokili ndenge eza. Soki biso ntango baange na oyo bakoko na ngai oyo bapapa na ngai bamosusu baroi, bamosusu baprofete, bamosusu bato ya bamiracle, bato bayembaka, donc toza ebele tosala mokili oyo. Nzambe jamais alingi kotika mokili oyo ezala boye ndenge ezali. Mpona utopia Sion ekozala boye te oyo ndenge bino bozomona na bafalia, donc
na bafaute mokili oyo eza na bafaute ebele bakanisaki ke baleki bato mayele me bapesi bango kaka eloko moko ya moke yango na ntango oyo baokoka lisusu eloko moko te mpona bazwi bango nyonso esili mayele ke nango me biso oyo tokola na bapoto oyo donc ntango nayeba nanga te ngai nazalaka nanga bija mayele bandakala nayebaka makambo kaka boye me eza te ke oyo mpona kotanga mayele eza kotanga te surtout ntango bazotangisa yo bazolakisa yo eloko moko oyo eza inutile par exemple déjà omona prophète moko na kati ya biblia oyo akota na ekole me akola na ndako ya farao amoni bizaleli na bango nyonso ayekola makambo na bango nyonso bino boyebi ke farao eloko oyo bomona na egypte oyo botanga kuna eza vi oyo tozomene lelo awa na babylone boyebi ke biso mpe tozalaki bana oyo tozalaki kovivre kuna na egypte ndenge bango babima kuna ndenge mokili mobima ya kobima lisusu mpona tokende epai biso towuta wana kozala deuxième fois exode bato bazowuta na mboka oyo ya esclavagisme mpona bazonga na mboka ya sel terrestre na mboka oyo ya miliki na nzoi eloko nango loba kindoki oyo ezalaki na egypte ata kutu lelo kindoki oyo na mokili oyo bakoka kozongisa yango te mayele oyo ezalaki na egypte na bato wana oyo bazali komema biso kozwa biso comme esclave bato ebele lelo baadopta yango bakopia yango ti lelo baegyptien bazalaka donc mayele ya mokili oyo ezali ya kotanga ya kolakisa moto azwi bavision ya diable akomi yango tanga ale bango nyonso oyo omona oyo bayawa na mokili comme mpona kosala mabe na mokili banapoléon tokende na Hitler tolobela Alexandre le Grec bango nyonso koyekola makambo na bango na ekole me na ekole bakoyebisa bino te ke bazalaki baviolere bakoyebisa bino te ke bato wana bazalaki kolala na mibali ke bazalaki koboma bato na ndenge moko akosakana te na ekole okoyekola yango te jamais bakoloba napoléon akendaki na bamboka amonaki bamboka sika donc makambo boye moto okoyekola donc okoyekola biloko superficiel donc bazokosa yo Armstrong moto ya liboso moto amataki na sanza nini moto ya liboso moto the eagle landed moto akendaki na mamashine kuna donc nango akosa bino te mondele akosa makambo ebele bible ezoloba ezalaki yo te moto yango mata kuna na likolo me okoka te donc eza makambo ebele donc non funa mema bino mwa malembe mpe ngai nalobaka kaka ke babongo na nini les cieux oyo ozomona kuna na likolo ezali limite mondele akoki komata kuna na likolo te oyo basatellite oui ye moko amata kuna na likolo te mpo nini oyo biloko mosusu bino bomonaka wana oyo balakisa bino na télévision ezali mpona mokili oyo soki olobi verité ekozala ndenge nini
eosilaka alobi soki lelo te. Yango wana bakanga biloko ebele. Toza na basociété secret babiloko oyo bamobutu bakota bakadafi donc bapoliticien na biso donc toza na systeme ya kanga munoko sino te okufa olimwa parceke bato oyo bafungolaka monoko bango mpe balimwaka me na ntango na bango surtout soki nzambe aza na bango bakolakisa nanu mokili ke bango bazalaki différent mpona mokili mobimba esalaka ndenge mokili esalaka bandima yango balandaka yango automatiquement mpona eza na systeme moko diable atya na mokili oyo eza facile te mpona kocomprendre ke systeme wana ezali fantasie ezali infable eza ke déjà eza un monde mpona préparation ya Hades donc kokota na lifelo oyo ezali première lifelo yango balobaka eza na de morte. Il faut bozala na kokeba bozala mayele awa na mokili oyo boye mpona kosakana te. Donc wana eza première eloko oyo ebengaka le diable makanisi. Ale ngai nakoyeba biso kaka kozwa eloko moko te oyo ezali ya ye akokosa yo ti ntango okozwa eloko moko oyo ezali ya ye akopesa yo yango mpe boye te sans osala sacrifice. Ntango sacrifice wana esalami okomi ya ye mpona eza na eloko moko oyo akoki koloba donc aza neti na carton vert ya sikoyo contre yo akoboma yo donc facilement okomi ya ye. Mais kokanisa mpe te ke soki ozwi eloko na ye te ke vi na ye okokontinue bien kaka tata nzambe ye moko akoki kobikisa yo mpona apesa yo paix. Sino te souffrance ekokontinue. Donc engolakisa ntango okoti na monde wana oyo ezali parallèle oyo etambolaka na mokili oyo biso tozali bango il faut bainitie yo il faut bainitie yo il faut bakotisa yo na kindoki il faut basokola yo mpona okoma ntshor obandi komona yango olakisa te ke vi na yo ekozala bien me wana eza histoire mosusu mpona obanda kopesaka basacrifice. Il faut opesaka basacrifice sacrifice oyo opesa na libandeli engolakisa te ke wana kaka ekosila wana le diable azalaka na camarade te. Bocomprendre me ngai deja nayebi soki makambo ya diable nakorevela yango bien ntango ngungu ekobeta.
tozonga na makambo ya bana nzambe, bana ya diable. Ntango bebe azobotama na mokili oyo, kuna mpe na mokili ya diable bebe azobotama. Ntango mama aza na zemi na mokili ya diable mpe kuna mpe bazoprépare zemi, donc zemi mpe ezoprépare na le même temps kuna na mokili ya diable. Ntango mama azopesa mwana kolia libele, kuna mpe mwana wana bazopesa ye mpe libele. Ntango ngonga ekobeta, mwana na yo na mwana oyo ya le diable bakochange. Oh, mwana nanga akoma rebelle, mwana nanga soki nini. Surtout oyo bamona bamonde, babima bamonde, bakota na baeglise wana ya banzambe. O ndenge eza boye. Donc mwana nanga akomi prophète, mwana nanga soki amoni soki nini. Une année, 2 ans, akei. Na diable basakana na ye te, soki ozwa eloko na ye. Ya te nzambe soki donc basataniste baluka baeglise na tembe mpo babima. Nzambe ye moko aloba bakoluka nga bakomona nga te. Komona mwana nzambe, komona mwana nzambe mpona le diable ezali bitumba. Na mokili oyo fo yebaki soki oza mwana nzambe oza na bitumba ya solo. Bien que bana na ye mpe baza na bitumba na bango. Mpona diable aza na ye bien te, nayebisa bino deja. Mais mwana nzambe bakobundisa yo pa moto nyonso oyo azomona yo. C'est très différent. Donc, elingi olakisa nini? Bango mission na bango eza nini? Ko replacer, donc ko changer identité na yo. Ou bien ya mwana na yo oyo abotama. Donc na dimension wana mosusu, na mokili wana mosusu, bango bazo préparer mwana oyo bakochange na mwana na yo. Ce qu'il faut boyeba ke diable aliaka bana. Déjà boyoka ya démon maman. Basipesaka sacrifice na ntango ya kala bato ebele baza kopesa basacrifice ya bana pa maman. Donc na ba dimension wana bino faut boyeba ke donc tango bateki yo mwana oyo ekozala lelo okomi deja mokolo okoma na yo sataniste. Sikoyo bakosala nini? Bakobanda kotraine yo, bakobanda koinitie yo, sikoyo kopesa yo mayele ya sorcellerie. Il y a 3 types de sorcellerie. Sorcellerie noire, sorcellerie blanche, na sorcellerie rouge. Afrique esalaka mingi sorcellerie noire. Chinois pe asalaka ba-Asien basalaka sorcellerie noire na rouge. Bamindele oyo ya veste mingi basalaka pe oyo ya noir, ya rouge pe ya pembe. Mais mingi oyo ya pembe. Nyonso ezaki ndoke, nyonso ebomaka, nyonso il faut boma. Yango lakisa te ke oyo mpona oza na pharmacie ezoyede bana na bakisi oyo eza nzambe.
me nyonso wana nsima. Donc bakobanda kopesa yo sikoyo mayele ya ye moko Lucifer otinda baange ou bien ye moko soki oza na valeur kuna mpe eza na bahierarchie ezodépendre non niveau na yo ndenge mpe nzambe aza na hierarchie na ye akobanda kotangisa yo. Donc bino fo boyeba ke le diable aza lokola nzambe te, azalaka bipai nyonso te, aza capable ya makasi wana te ya kozala bipai nyonso. Donc baange na ye, baprofete na ye, badisciple na ye, bango nde moto baza partout, bapesaka ye bamessage. Eza na exemple moko bango bana diable bavanda ensemble ntango bango basataniste ndenge bakutanaka. Okokanisa te mpona moto aza pauvre aza sali te amelaka badiamba baekole na ye aza kuna na nzela, diable deja azwa ye kala. Okokanisa te ke na butu aza mpe le même motu. Soki otuni ye mpenza boye na moi yo oza ndenge nini yebi so deja makambo moko boye okomprendre kutu te. Mais prophète oyo motu oyo aza na molimo ya nzambe aza na discernement akomprendre ke motu oyo deja basomba ye kala asalaka makambo ebele ya mabe kutu koleka. Bamosusu bakomaka bapoliticien, bamosusu bakomaka na bango bato oyo bakoka bacompagnie donc bato ya business donc aza na babilembo na ye oyo apesaka mpa bato, mais sans sacrifice osimba te. Basacrifice oyo mpenza ya talo bato ebele bakoka kobota te. Bato ebele baza bapede oubien baza balesbienne bakoyebisa yo te. Bato ebele bavandaka bango moko basataniste bamosusu baza na mbongo tala ni camarade moko te, vi te, ateka loketo na ye, ateka makolo, ateka misu, ateka mosapi, baviola ye. Donc bokebaka na bato. Donc ndenge nayebisi bino deja bavanda bango nyonso basataniste ndenge bavandaka sikoyo moko ndenge apumbwaki na ndako ya mwana nzambe mpona bakendeke mpenza balandaka biso mpenza ntina bandako te na baeglise. Ntango apumbwe ntina ndako ya nzambe na ndako ya mwana nzambe amoni ke motu wana donc aza moto ya moto, aza moto ya nzambe. Ale akei epai bango nyonso bakutanaka, donc diable abenga bango nyonso boloba bopesa message ndenge nini bosala misala. Bato nyonso bakopesa bamessage ale moko na bango baloba nga mpe napumbwaki nakomaki na ndako moko boye donc yesu donc nakoki kosala eloko moko te, donc moto moko ebetaki ngai. Ntango alobaka bakombo neti bayesu wana eza na bayesu mpe efuna te ya bino, eza na yesu na yesu. Donc bakombo wana mpe ekolimwa nango bayesu wana enjour ekolimwa. Mais bino mingi ebele na bino boza bakretien, nga aza chrétien te, aza chrétien te. Biso tozali bato oyo towuta na Egypte babenga biso normalement bajuif. Juif mpe eza kombo na biso te mpona lettre G wana ebotama kaka 400 ans passé. Bamosusu bakoloba hébreu, biloko wana nyonso eza langage na biso te. Donc biso toza babantu ata kutuki bantu wana, donc fo tokota mpenza na kinkulu un jour mpona toyeba bakombo na biso soki ndenge nini biso tozala kobengama ntango tozalaki na Egypte.
yango wana bakombo bokebaka na bakombo. Mais nzambe ayokaka bavibration oyo eutaka na motema na makanisi na yo. Donc nyonso wana oyo nzambe ayokaka atako tozoniata priere mabe soki eza na intention donc naloba balangue ebele donc pardon mpona lingala naoloba ngo déjà na liboso. Mais donc soki oza na intention donc na intention eza français donc na makanisi déjà ya bien ke nalingi kosambela les mêmes choses ke soki omoni ke pasi eza ebele ya oyo ozomona contre diable, nzambe alingi kaka koyoka nzambe ede ngai. Mais ya boye kaka te oyo ya vite fait donc il faut euta na motema surtout soki olobi mpenza tata nzambe ochallenge ye challenge omeki ye tata nzambe soki oyede ngai na makambo oyo nakosalela yo boye. Donc mutu nyonso na mokili oyo aza mwana nzambe akomaki na situation moko boye oyo nzambe asalaki eloko moko mpona ye epai andimelaka nzambe oyo andimela nzambe oyo akondimela nzambe un jour. Donc wana yango olakisa osali pacte. Ndenge mpe bato wana oyo ya diable basalaka pacte. Bobosana te na histoire wana oyo nazali koloba oyo ya yuma wana mpona baza bayuma yuma wana oyo azalaki na katikati wana oyo alobaki aza kobela yesu nakokaki kosala eloko moko mabe te contre ye ntango alobaka akombo wana bango nyonso babambama na se. Botala boye ye moko le diable abambama na se. Donc kobambama te ya normal donc kobambama donc baokoka susu kolamuka te. Nga moko deja esalama ngai yango wana nayebi makambo wana très bien. Babambama na se babambama yango nayebisa bino bakamarade na bino basolaka na bino kaka makambo oyo bango balingi koyoka bayebi ndenge nini ya kobloke bino soki eloko ezosepelisa bango te omona mpe belongi na bango omona okosentir kutu na molimo ke makambo ozoloba ezokɔta moto na yo wana te na molimo okomona mpenza ezotouche donc bademo na ye baobana kopesa signal ke bloke moto oyo donc okende oyo soki nini donc changer maloba mpona aza deja moto oyo asalaka na monde mosusu aza deja amiteka deja. Donc eloko mosusu bino fo boyeba ke bango basalaka. Donc ntango ozomona moto azokende mosala tout ça wana eza eloko moko normal ata kuno nzambe asala oyo asalaka soki omoni moto aoyanga kosala te wana mpe moto akobeba mosala na mosala okozwa na mosala eza très nécessaire sa mosala kosala eloko moko te ata kuti kosambela eza kosala bango basalaka baza spiritual naza athéiste nandimaka eloko te ndenge eza boye ata kutu na baeglise ntango bazomona bango bakokota kuna na kati bazosala donc baza basali ya diable bato ya diable bamosusu kutu ifo bakende bamosala ya mokili te diable apesaka bango bongo kaka boye mpona baza bato ya diable eza na ndenge bamisala oyo nzambe oyo diable oyo bana diable basalaka
mpona koganye baame nsima baboma bato na tembe. Omona mpenza na mwa moko motu moko kaka aoboma 150 personnes au mieux. Donc blague à part, oh église motu abimaka boye eloko ekweli oh moto accident, surtout baaccident. Oh maladi ebeti kaka lelo olobi akei soki nini, pas de blague. Bana diable basakanaka te. Soki osimbi kaka eloko osali kaka eloko moko mabe bakotisi yo na nzungu, balatisi yo bamaske ya vs mpona obeba, babandi kosalela yo. Donc sikoyo famille na yo basambelaka na bango te, obe na kosambela na baeglize wana oyo binzambe wana bayokaka pe te ke binzambe eyedaka ni motu moko te. Mais ata kutu mpe bameglize ya molimo. Donc wana eza bahistoire mosusu ngai nayebi donc ntango naoyebisa bino makambo nyonso ifo botuna mpo nini mwana oyo ayebi makambo nyonso. Ngai aza un peu différent ke bana nzambe mosusu mpona explike don oyo nzambe apesa ngai. Nayebi le diable, donc nayebi ya Hades, na fongola ya mokili oyo ya Hades nayiba yango obe nazwa yango nzambe toloba nzambe moto apesanga yango. Nazovivre na mokili, donc nayebi bato ale nayebi tata nzambe. Donc nayebi naza na don ya les trois monde. Soki bocomprendre yango toza très différent na mokili oyo yo comme moto fo oyeba soki yo oza nani. Ngai oyo wana eza ya ngai, mais wana eza eloko kaka ya ngai te mpona le majorité ya baprofete solo bazalaki nango. Moïse akolana na ndako ya Farao atanga amona bamakambo Abraham papa na ye alakisa ye makambo nyonso wana, donc bayebaki kindoki, bayebaki makambo yake basanza, bayebaki mabe, bazovivre na mokili, bazomona lisusu nyonso ndenge ezosalama, bazokomprendre, bazososola. Ale le diable mpe azobundisa bango na ndenge na bango, bazokommunike comme bagarre. Ntango ozosplike yango mutu oyo azoloba aza moto ya nzambe, donc akanisi yo deja oza donc obeba deja zoka te ozomona ye kutu petit ange, donc petit mwana. Donc mpona biso na badon oyo biso nzambe bapesa biso okoyeba te, donc soki batie yo nini mpona makambo yo ozomona, donc okobetela yango baprofete soki bakomaka bayuma nakokomprendre na eloko moko te. Yango wana toya na bapoto ndenge ndenge Moïse bakende na baegypte na bamboka na bango te, akola babotama kuna mpo kocomprendre evil mabe, kocomprendre source, kozwa ngo komema ngo. Yango oyo eloko nzambe alingaka te, basalaka boye, batangaka boye, bazalaka boye, balalaka boye mpona kobatama baza somo. Ok, problème eza te. Nayebisi bino ke bango na kosala il faut basala ndenge tata nzambe alingi yo mpe osala. Lelo tosalaka susu boye te ndenge bakoko na biso bazala kosala. Koyemba na biso ekoma ekita mabe eleka na baeglize, mabe eleka na koteta na nzambe nsima. Donc mosala mpenza ya tata nzambe
esalamaka te mpona kozanga koyeba mais ezosalama ete ke ebunga ezosalama mpona soki moto ya nzambe yango ozala na mokili oyo te mokili oyo yango ozala deja kobeba banda kala ya yango beba deja kala nzambe deja yango obebisa yango kala mais bana nzambe basalaka kaka kozanga koyeba nga nasambela na église nga namonaka na ngai donc namona mpenza basorcière bakoti ndenge mpe namona ntango nazwa molimo ndenge bato baya kaka koyemba mpona ngai mais église eza kokanisa baya koyemba mpona bato nyonso me nyonso wana eza basekret na nga ndenge mpe namona bato ya diable bazokɔta na église mpona bazomona ke église eza ya molimo même chose bato oyo bapesa biso église wana na ntango wana bamindele mpona bato mwindu bakanzaka mpona mondele aza na église na pembeni apesi yo chambre mpona obana kosambela ke akolinga ke yo oza wana nzoka nde mondele azosambela na ndenge na ye eya mondele nyonso te mais le majorité ndenge na biso oyo 80% ya bato nyonso ya mokili oyo baza sorcière 80% basambela nzambe te 80% bato ebele bakotaka bakotaka kutu na kisorcellerie mpona église mpona bamoni sens te bamoni epesi bango ni réponse moko te epesi bango eloko te donc souffrance kutu ezoleka kutu koleka donc ezopesa bango mayele te bazocomprendre te nsima bamonaka sorcellerie moins facile ke makambo ya nzambe kuna kutu grande porte bato ebele oyo bayembaka lelo bastar bato ebele donc bapaster bana na bango ebele babeba baza bana badiable donc kuna na porte bana mosusu ndenge eza boye bapesa biso bachambre awa mpona tosambela me bato wana mosusu bazolinga bino te mais wana eza histoire oyo yango obetela bino te histoire eza na mona basorciere baokota na église ngai nazoyeba ke moko na bango kutu azalaki mpenza moto akokufa na makasi ke azoya koluka lobiko me moto oyo azoteya na liboso aosepela ndenge atui bato oyo bakoti na église na ye ngai kutu nazovanda na liboso ndenge tozoyemba donc nazobwaka mpenza donc mpona nayebaki deja na nsima donc moto moko oyo naobwakela bango na bato ya église ndenge molimo ezalaki moto donc afongola fenêtre combien de fois motu na libanda donc ngakunda kopala te mpona nini soki bamonaka te soki nini donc moto azotoka azokoka lisusu te nzoka nde moto aboye ayaki mpona lobiko esalaki pas même une année te akufa omoni donc basorcière eza facilité mpona bango mpona babika eza facilité surtout soki oza na bapaster oyo bazoloba ke donc il faut lobaka baza paster alati veste surtout bato wana ngai na mokili na ngai eloko nayinaka eloko moto ya liboso ya paster oyo azoloba aza paster mpona mokili oyo moto oyo aza moto ya nzambe afungolaka ni monoko na ye te mpona moto nyonso deja bangaka kaka boye balingaka ye kutu te okosentir ye kutu te elingi kolakisa te ke paster nyonso oyo donc bato ebele bazanga koyeba donc mayele eza différent mai oyo nzambe asopela pa moto eza très différent eza mpe kozanga koyeba meki motema mabe nde il faut batika donc bahaine yango wana bible eloba na Matthieu 5 ke bapaster mpona bakota lola donc non
bien que Bible elinga koloba makambo ya pasteur te, abenga mpe bapasteur te, me na place wana mpenza botanga bino moko ndenge Yesu aloba mpona bapasteur. Pas de chance. Alobi kutu ndumba kutu akokota. Alobi me bamosusu mokie mpona verité ya moke oyo baoloba bakozwa mpe place na bango ya moke na kati ya lola. Mpona ntango ozoloba mingi makambo osala makambo mingi ya Nzambe ndenge mpe eraki na ye kozala place yo kozwa. Boyeba yango eloko nayebisi bino lelo mpona bapaster. Mpona le diable avanda na église. Avanda na église. Donc nga na kosilisa awa mpona nga nasala kaka 1 heure. Donc eza makambo ebele efona te, surtout fona yeba mpenza ke na epai nasukaki mpona eza makambo ebele oyo ifo elobama. Donc eloko mosusu ifo boyebaka baoccultiste basorcière balimbisaka te, balalaka te. Omona moto adoro epongi bosana aosala jamais bakoki koaccepte bolimbisi ya moto. Soki yango bomonaka ke mondele asala systeme moko boye ke soki 1 centime ezozanga yo bosana eloko yango somba. Balimbisaka te. Diable ye moko alimbisaka te. Ntango ozomona moto azolimbisa te yango Nzambe atia donc pardon kolimbisa na likolo. Omoni mpenza ata kutu nini esalami na vi na yo. Makambo ebele ezosalama kaka ezosalama. Donc ntango ozolimbisa ozosoigne baproblème. Osino te motema na yo ekoma poids epai ozobenga baennemi. Ntango ozobenga baennemi bango baza somo na baprophétie, baza somo na kolimbola. Ete neti baprophétie lelo lobi okende poto mobale oya. Baza somo na badon bokeba. Bango bayebi spiritualité. Balimbisaka te. Ndoki alimbisaka te. Ok. Boyeba ke bango mission na bango ezali kaka koboma bana Nzambe ou bien changer bango mpona bakoma bato na bango. Kobebisa banzela ya bana Nzambe. Wana eza mission na bango. Bato bazokufa donc basacrifice biloko nyonso babitumba wana bomonaka wana na mokili oyo. Donc basacrifice eza te ke babomaka bana Nzambe, bana na bango moko. Donc Satan aza moto basacrifice. Kolimbisa eza te. Mwaka camion moko ya monene ekoti na kati ya feti boum ebandi kosasa bato. Wana eza grand sacrifice. Biloko boye. Ata kutu bato yango baza bomeli, ata kutu baza bandumba akosasa bango. Mpona aza Nzambe awa na mokili oyo. Ana baregle na ye. Yango eza très nécessaire kozala na baparent na bato oyo basambelaka mpona yo. Bato ebele oyo bakota na kisorcellerie, bakota na kindoki.
ezali mpona bakanga bango bazwa bango très facile. Bawuta deja na bafamille moko boye oyo deja kindoki ezalaka oyo makambo ebele ezalaka oyo bayebi nzambe te baza bapayen etc etc. Na mokili oyo il faut ondima maître moko soki deja epai source na yo eza deja polele donc bato kobeba bafamille moko oyo ya ndenge na ndenge baotambola motakala toloba boye bato donc mwana kozala ndenge nini bakolia ye soki bakolia ye il faut balia ye bakosakana na ye soki il faut basakana na ye akokoma sorcière soki kutu yo oza na chance te yo nde moto okokende donc satana donc asakanaka te aza lion mais bato bazososola te ok tosilisa awa ok ingeta bosambelaka butu moi mpona nzambe aza makasi nzambe alaki satana na force mwana nzambe anyataka banyoka atambolaka na likolo ya donc bampese chaque jour bamekaka na ndenge mpona mission na bango ezali komeka yo yango wana kozala na bakamarade eza bien te soki oza na bakamarade fo yeba mpena bakamarade oyo baza bato oyo ya molimo oyo tata nzambe alakisa ngai ke bango bayebi mosala na ye me bakamarade nyonso bafamille nyonso oyo bakonéglige oyo bakolinga te makambo ya kinkulu makambo ya kati makambo ya molimo ata kuta azosekisa yo amoto te ngai nayebi bato ebele na famille na nga yo jamais koyisola na bango makambo ya nzambe bato ebele kutu bayebaki na banda mosala oyo banda kala me bakosola na yo makambo ya nzambe te bamosusu bazalaka na soni na bango mpona baloba ebele basuka na nzela me bamosusu kutu bakendeki na eglize me bakosola na yo makambo ya nzambe te eloko mosusu eza kuna na kati me makambo ya nzambe ya makambo ya nzambe makambo ya diable ya makambo ya diable oyo ya katikati mpona ngai mpona tata nzambe mpona biso n'existe pas donc ntango oza na katikati kozala ke mokolo mwana akei soki nani akei soki nini ekei soki nini esalemi yo moko fo oyeba mokili oyo eza facile te me biso baprofete biso oyo evi na biso basekaka biso mpona ntango makambo ezosalama bakanisaka biso mpe tosimba donc biso mpe tosala soki banini biso mpe tokota na non oyo biso ezali mpona bitumba na biso eza très très différent mayele na biso eza très très différent très différent bolingo na biso oyo toza na tata nzambe eza très différent bato oyo kaka baza kaka normalement baponami normal biso tokia mpona kofungola bato miso kozwa bato mpona bazonga na ndako kobundisa bato tosala bapacte na bamontagne comprendre donc eza très très différent très différent mais biso nyonso oyo bana nzambe toza kaka bato moko mosusu aza miso mosusu aza monoko ntina makolo mosusu baza ntu donc eza très nécessaire korespecte makasi ya nzambe mpa makasi ya nzambe lelo bato banégligeka yango ekoma sorcellerie
ekomaki oh te nzambe aloba na ye boye te. Nzambe asala na ye boye te. Donc na église mpona oyokaka nzambe abomaka donc eza mpasi ke bayesu bamelaka baalcool donc azotanga yango mpenza aloba te 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 donc buzoba oyo oza yuma o nini ozotanga yango donc nyonso wana mawa 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 donc yango wana mpe nzambe apesa mutu na mutu eloko na ye bamosusu bakomeka ndenge balingi bakotikala na nzela yango wana ifo oyeba soki oza nani très nécessaire soki te bakobana kosakana na yo surtout soki oza na don ale don na yo ezosala lisusu te ozonéglige yango mpona ozanda bambongo olanda soki banini soki oza na bana oyo baza mayele yeba yango diable akobana kolanda bango diable amoda sacrifice okokende mpona ozonéglige okokende mokili eza boye mokili ifo mpona nzela oyo yo olingi soki ozonéglige mpasi ekoya ifo nalakisaka bino mpe ndenge nini ya kosambela ya très nécessaire adoration c'est très nécessaire kosambela c'est très nécessaire ale sacrifice eza mpe neti kokaba bato ebele babika so kaka mpona bakabaka sacrifice eza eloko moko eza kombo moko ya monene biso tobenga yango minka boye ezoloba nango eloko moko te mpona eza ki hébreu oyo ya bango oyo ya sika awa minka eza kombo eza menga yango olakisa sacrifice jamais okolongola yango na mokili oyo epai na kote ya tata nzambe mpona eza boye nde oyo ndenge okosokola makambo oyo ezalaki mabe bagene de prière très nécessaire ale bafeti ya nzambe eza te o feti ya paster aza na anniversaire biso tosalaka anniversaire te ngai nayebi te soki nani apesanga kutu akado na anniversaire buta kutu 20 ans ekozala nalinga biloko wana kutu ekotanga kutu te ezalaka te anniversaire ya nani zwi foto ya moto bambi na tricot donc makambo wana nyonso donc toyebi te soki tokosuka wapi donc force ya nzambe force pouvoir fo ezonga boyebi bafeti ya nzambe nyonso eza na kati ya buku me bakoka kososola yango te merci ingeta merci mpenza nzambe abatola bino apambola bino apesa bino nyonso oyo bino ozango besoin kombo na ngai aza mikle masa soki nzambe alingi apesi nga temps nakokoka sosi kosala bavideo mosusu ingeta merci mpenza